ya Congo Brazzaville na yebi ke bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda magazine Bonda Ekolo o epesa kabino ba information ya kitoko e kambami epai ya yemoko le DG valable Alain Dewa. Tofongoli magazine na biso ya mokolo ya lelo na elema oyo boyeba ke Jean-Pierre Bemba pe Vital Kamerhe bandimi kokota na gouvernement ya Sama Lukonde de tolanda reportage ya Alain Dewa. Ndeko ya Congo yeba ke etikali kaka 9 mois poto koma na délai prévu ya ba élection na République démocratique du Congo. Na kolanda réaménagement oyo esalami na gouvernement ya mwana mboka Chilombo oyo eza kokambama na Michel Sama Lukonde tomoni apparition ya des leaders ya ba parti politique oyo ba décidé kolata mayo pe kokota na équipe ya exécution centrale. Bango banani Jean-Pierre Bemba pe Vital Kamerhe baza nommé comme vice-premier ministre. Vital Kamerhe yende andimi koza charge ya ko améliorer social ya peuple congolais. Pe Jean-Pierre Bemba andimi koza charge ya sécurité pe ya défense. Des secteurs oyo toyebi ke depuis mwana mboka Chilombo azwa pouvoir kaka fouin donc batu nyonso baza koleka wana baza na bango kokoka te. Montuna eza monduki te. Est-ce que les deux jokers oyo ba recruter bango la dernière minute pour ba sauver mandat Félix Tshisekedi Tshisekedi na komona na miso ya solo baza na rôle oyo ba ko jouer na année électorale oyo pour na ko convaincre la population ba pesa deuxième mandat na mwana mboka Félix Tshisekedi oyo esengeli toyeba ezake tango biso monda ekolo tobetsaka bonda ya koloba ke eza important ya kotika nanu ba divergence politique qui poto luka koluka ko sauver mboka oyo le peuple na ye parce que toza toujours ko souffrir la façon moko ya liboma komonda ndenge Jean-Pierre Bemba na Vital Kamerhe bandimi ko kitala ba poste ya se et la kisi nanu bolingo ya Congo po mingi ba kolinga kutu te. Komona poste ya suka oyo Jean-Pierre Bemba akambaka azalaka comme vice-président ya République démocratique du Congo pe Vital Kamerhe azalaka directeur ya cabinet ya chef de l'État. Donc kokoma ba ministre c'est que ba mikisisi et surtout bazalaka pe ba ancien candidat président de la République. À vrai dire eza surprise na classe politique ya Congo. Est-ce que eza erreur to eza stratégie politique ya Félix Tshisekedi komona Jean-Pierre Bemba na Vital Kamerhe batika ba ambition na bango ya kozala ba candidat à magistrature suprême. Collaboration et kozala ndenge nini entre ba kasiki ya Union sacrée na premier ministre Michel Sama Lukonde. Ba question ezaka kokita yele yango tobetika bondapo Congolais azoko lukane fina e koma kitoko awa dossier oyo eza vraiment à suivre. Na gouvernement ya Sama Lukonde 2 boyeba ke bilongi ya sika ekoti oyo tosali constat que nombre ya basi ekomi 16 tolanda élément lisusu ya Alain Dewa. Et ça déjà 3 mois ya suspense ya kozela tala lelo gouvernement ya Sama Lukonde 2 oyo eza composé de 58 membres ebimi baza 5 oyo balongona na vie wana oyo remaniement ezalaki publié officiellement à travers la RTNC na mwana mboka Tina Salama oyo azali porte-parole ya président de la République. Banani balongwe mwana mboka Daniel Anselo ba remplacé na Peter Kazadi, Jean-Jacques Mungani ba remplacé na santé publique na mwana mboka Kamba Mulamba et bongo Serge Konde oya simaki masola sport ba remplacé na mwana mboka François Kabulo mwana Kabulo et surtout que sport fouin depuis ebima attaque club mon côté espèce de succès maloga po ça je connais coup de côté là en tout cas c'est le cas de l'ongwe na yo Jizenda genre ba remplacer ye na mwana mboka Masangu Bibi et bongo Modero Simba ba remplacer ye na Amato ba Ibasire ba membre misusu ya gouvernement ba za reconduit ba misusu ba ko permettre Jean-Pierre Bemba Gombo Vital Kamerhe, Peter Kazadi, Christophe Lutunula, Jean-Pierre Liaou, ba commis nommé ba vice-premier ministre. Au total, 12 équipes de Bakosi, na masolo ya Sama Lukonde 2. Bango Banani, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Peter Kazadi, Moussa Nyamwisi, Judith Sumimwa, Kamba Mulamba, Zinga Désiré, Bibi Masangu,
François Kabulo mwana Kabulo, Mambulaou, Serge Olene, P. Wivine Moleka. Sur 56 membres, 16 basinde baza nommé na équipe ya sika. 4 lokola ba ministre d'État, 7 lokola ba ministre, P5 ba vice-ministre. Eza bongo, mwana mboka F Bazaiba, Rose Mutombo, Adel Kainda, Judith Samimwa, Claudine Ndusi, Antoinette Samba, Bibi Masangu, Antoinette Kipulu, Catherine Katungu, Manuanina, Irène Esambo, Neige Sele, Aminata Namasia, Wivine Moleka Pe Serafine Kilubu. Awa toza kosenga lokola mwana mboka Sama Lukonde azi gouvernement sika esengeli koluka ba mécanisme important oyo eko permettre peuple congolais à se retrouver po passe na moko yo même bala kutu e comme ya ko pesa mananenge ya kopi kole po basi ba komoke bala passe ke vie ko ba passe ya. Ah vraiment to betika mbonda na balwa oyo ekozala traité na session ya mars na chambre basse ya parlement loi tiani pe eza déjà aligné to landa reportage lisusu ya Alain Dewa. Mwana ya Congo yeba ke proposition ya loi sur la congolité oyo mingi bazalaki koboya pe koloba ke ezali discrimination boyeba ke auteur ya loi wana mwana mboka Noël Chani pe Singi Pululu député national oyo amemaki yango la parlement ba activer yango lisusu avec impact pe idéologie po ezalaka ka traité na session ordinaire ya mars oyo. Chambre basse ya parlement abakisi proposition ya loi wana na calendrier ya session ordinaire ya mars 2023 malgré que projet yango ezalaki te na calendrier. Nyonso esalamaki na moment ya débat oyo esindaki député national Singi Pululu a rappelé la président Christophe Mbosoke ndenge nini bakoki kobosana kotraité proposition ya loi wana na projet ya calendrier. Yango esalaki ke président ya chambre basse le patriarche Christophe Mboso a yebisi na Singi Pululu député national ya ko-présenté accusé de réception na bureau ya rapporteur peu proposition écosagène normale donc ekokota na calendrier ya ba matière oyo eza prévu ya kotraité na session ya mars. Esengeli boyeba ke proposition ya loi yango ebwakisamaka déjà na bureau ya Assemblée nationale mais auteur nango pe député Singi Pululu batelemisika kaka mandoki po balobela yango na session ordinaire oyo ya mars 2023. Awa biso monda ekolo toyebi ke déjà peuple ayebela masolo oyo donc aza kotalela pe kozimele parce que histoire ya Congo esengi ebetama kitoko po mabe ezala te yango toyebi kaka mbonda po histoire oyo eza vraiment à suivre vraiment. Ba députés nationaux ya province ya Ituri ba estimé que esengeli kobakisa période mususu ya enrôlement ya ba électeurs par mesure de grâce na province na bango to landa reportage oyo na bokebi nyonso. Pour la durée il y a un mois, balansaki depuis le 16 février 2023, enrôlement ya ba électeur na province ya Ituri, pe na reste ya parti ya 3e ère opérationnelle. Et Sengeli Esila, en principe le 1er avril prochain. Et kozala bongo clôture ya ba opération après 15 jours supplémentaires, oyo ezalaki accordé na commission électorale nationale indépendante Seni na Mukuse pona kosunga batu oyo bazwaki carte d'électeur te pona ba raison mosusu lokola lenteur ya ba machine électorale. Malgré deuxième prorogation oyo ya 15 jours, ba députés nationaux ya province ya Ituri ba estimo que il faut kobakisa période mosusu ya grâce nabi ya ko écarter te ba congolais oyo bazali na parti wana ya république. Yango wana ba député oyo ba déposer problème na bango et pas ya premier vice-président ya Seni bienvenu Ilanga. Yango wana ba député oyo ba déposer problème na bango et pas ya premier vice-président ya Seni bienvenu Ilanga. Beroka Nono oyo azali porte-parole ya circonstance ya kokis oyo na oyo etali audience oyo esalemaki na salle abe Apollinaire Malumalu a s'exprimaki que toye pona komona Seni pona koposer
ba problème ebele entre autres problème oyo eza lié na enrôlement ya ba électeur na province na biso. Selon porte-parole, na sima ya koéchanger na premier vice-président ya Seni na équipe na ye, bazalaki très satisfait parce que premier vice-président Bienvenue Ilanga ayambaki bango malamu peye asiraki bango ke akopose problème na bango na plénière ya Seni pona koluka solution moko ya malamu. Coopération na premier vice-président ya Seni ezokende de pair na souhait ya kokis ya komona province ya Ituri et enregistrer un grand nombre ya ba électeurs locaux na ba province mosusu. Na yango esengeli toyeba ke commission électorale nationale indépendante et longo na président naye Denis Kadima bazali très attentif na ba préoccupation ya moko na ya kosala ba élection libre, démocratique, transparente et surtout inclusive pona kopesa image moko ya malamu na structure ya appui na démocratie. Yango biso to betisi kambo. Ko voyager partout na mikili ya poto ekoma jemuke na quick travel visa yo mutoza na posa o voyager kende kuna bakoyamba yo kitoko makasi. Ndeko mwasi, ndeko mobali, mwana Kongo, onyo kwa mi ya tro na likambo o etali ko voyager na mikili ya poto. Quick travel visa, eye po na kopesa solution na ba problème na bino, po boleli mingi pe bonyo kwa mi ya tro. Yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba, yaka na lombango awa na quick travel visa, oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko, na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, tope visa pona baswa médicaux na yo, adresse ezakaka moko, quick travel visa po awa. Nyonso ezosalema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te, na likambo oyo etali billet d'avion, komona na yo kutu pasi te, quick travel visa ezali wana pona vente ya babiye na prix moko ya kitoko. Bandeko ya Congo, bandeko ya Kinshasa, papa, mama, ndeko. Quick travel visa, en anglais, en français, visa de voyage rapide, ayeli bino innovation, topé modernisation, modernité, nali solo etali voyage. Dans la zone voyage, visa, billet d'avion, en tout cas, nyonso quick travel visa azako sala yango na ngonga muke passeport. Vous en avez pour voyager au Kende poto, Kende dans 5 continents où ils ont habité. Yaka na quick travel visa, dossier na yo et qu'on a traité na professionnalisme. En tout cas, tous quoi assurer bino visa réussite et visa à 100% parce que au toza koloba toza na connaissance certaine avérée, une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo et comme réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na quick travel visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Na talo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Bokotu nanga soki bazwami wapi quick travel visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na quick travel visa babetela yo lisolo te, yaka omona o vivre réalité. Na quick travel visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Tolanda communiqué oyo. Avis de recherche. Famille Mukenya, baza koluka ndeko na bango ya mwasi, tata mwasi, Madame Vero Mave,
Oyo abungaki depuis le 17 mars 2023 na bozongi na ya mosala kuna na aéroport ya Njili. Moto nyonso oyo akomona elongi ya mama oyo abenga bango na ba numéro oyo 089 80 68 518 topé na 082 28 58 924 topé lisusu na 090 35 44 213. Esengeli bosimba ete mutu nyonso oyo akomona ye pe akokomisa communiquer ona esika famille babongisi lifuta moko ya malamu ya kopesa ye. Merci Nkolo abatela bino. Bonda Ekolo magazine d'actualité abengisi ba jeune leader nyonso baya ko exposer ba vision na bango pour que mokili mobimba eye babango. Likambo ya kobongisa Congo etali kaka mingi biso ba Congolais surtout à la ville province ya Kinshasa tolukaka mingi kotalaka likambo oyo etali développement yango magazine Mbonda Ekolo baleka Yezu efongoleli ba oyo surtout bazali ba bon leader reporte po bayeba kobimisa vision na bango bakinwa bayeba nini bazali kokanisa la kati ba vision na bango botala bino moko tomesana koyamba batu na babiro na biso na plateau na biso po moto na moto apesaka vision na ye yondeko ozali kolala yebaka ke po ozala un bon leader esengeli oleka na plateau ya Mbonda Ekolo po ezali seule adresse oyo okolakisa vision na yo pendant 30 minutes mokili eba yo bakonfirme ke oza leader ya solo tala ndenge ba leader bazali koleka moko bazali koyamba bango mwana mboka Alain Dewa pe na mwana mboka Megrine Kambembe bayambaka bango avec impact pe na idéologie po bakestion esalamaka ya kitoko oyo kopermettre ke moto na moto apesa vision na ye population emona yango bolandela biso mwa eloko oyo mpo na yo oza jeune leader olobi oza jeune leader ya Kimbanteke soit développement nini oyo olingi o apporter na commune ya Kimbanteke. Ok, merci pour la parole. Le coup, tous les bana, vrai bana ya Kimbanteke. En tout cas, c'est décidé que cette fois-ci, nous allons poser à bana ya Kimbanteke. O ayebi passe ya Kimbanteke, ayebi douleur ni ba mama to ba jeune ni ba souffrance na Kimbanteke. Donc en termes de développement, il y a les besoins de nito yeba to za na pesa to sala to makoki ya ko sala. Ma force négative. Et derrière, on a même suivi comment est-ce que mon amour Katilo Motiseke de Félix, comment est-ce que pointé du doigt mon cas général, mon cas général il y a Kenya, de manière que bah monsieur Bagui à Congo, il y a que soutenir Congo et non il y a que soutenir M23. Ils allaient aussi parmi questions et permettaient que population Bimalibana, barricade et autres tout cela. Mais yo état congolais c'est aussi réellement que on a partager douleur voilà. Tant on a qui acte voilà. Quelle a été ta réaction par rapport à tout cela? Bien, des journalistes, bon, concernant Force EAC, je me suis dit, il y a un sérieux problème dans le cannabis. Je pense que... Nenge kaka bozali komona, wala pe bazaba leader, o babi pesi ming na développement, de manière que ba commune na bango engenga ekoma kitoko. Yo pe tala numéro na biso yango wana, soki olingi ozala prochain. Yeba kobenga biso pour permettre que to yamba kitoko ola kisaba kinwa idéologie na surtout mingi ya commune na siko zali po yango nde ezali base oyo ko permettre que ba pesa confiance yango magazine Mbonda Ekolo to betisika Mbonda ba leader solo. Commandant Patrick Dipi Arando akangi ekiri ya batu ya misala mabe na commune ya Kimbanteke tolanda element oyo. Ndeko ya Congo tambola na Kinshasa omona makambo na moma oyo mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi aza koluka sécurité ekota na mboka me yebake eza na banzinga ya ba Congolais oyo bango moko basangana pona koluka komema insécurité mingi à la ville province ya Kinshasa et surtout à la commune ya Kimbaseke na quartier Biela na la police ya Nyaka oyo ekumbamaka na le commandant Patrick Dipi Arando ayebana na mosala kitoko po professionnalisme ya la police etonda e ndeko ya Congo yebake la police ya susi ya Kinyaka ya mwana mboka le commandant Dipi Arando Patrick basanganaki batombolaki inde kaka pona koluka kosilisa insécurité
oyo ezala kata kase biela na mokola lelo bakangi suka na babandi ya bato ya mabe ya ndenge na ndenge kaka ndenge bozomona ba image awawa ezala ba violeur ezala ba criminel oyo bamesala koopere na ba arme ya jouer kaka mpona koluka kotia population ya Tshisekedi mal à l'aise yango soki otali okomona pe docteur azali awa mosala na ye koluka kolongolaka basi ya baninga bazemi pe ye moko amesala koviolaka bango epesi pasi boyoka bino moko liboso ya mbonda ekolo magazine d'actualité ndenge le commandant Patrick Jipiarando oyo azala professionnalisme ya makasi ndenge nini abetsaki mbonda. Merci beaucoup biso tobenga bino pamba te tant tobenga bino tolinga bomona fonction police azosala musala kitoko bolobaka o police azosala musala te police azosala eloko te malgré ba menace ya buso bezalaka mpona ba civique oyo tozokanga intervention eleki mingi me biso mpe tokolemba te. D'abord nous allons remercier inspecteur provincial ville ya Kinshasa mwana mboka les géants Sylvano Kasongo naye ko remercier commandant district na biso Dieudonné Kangambila naye ko remercier le commissaire supérieur adjoint l'office pa Mukoko Visa oyo apesa nga pouvoir ya koyena biye lawa ya kosala musala walo beke ko bangelo ko mote sala musala bakonzi bapesi yo nazo présenter bino première bande et puis naza na regret na ba magistrat na biso ya parquet police azo sala musala kangi un civique atindeli bino mais toye ko mona ba civique yango libanda j'espère bino tout bon mona ki na mona awa ne na kanga ki 8 général 8 ye wana bon mona ki ne na kangi ye na kangi 8 ake prison une semaine 8 libanda yeyo général 8 moi si na yeyo et puis activité na butu opération sur l'opération ko boto to biloko na ba 8 yeyo moi si na yeyo o ba sala opération na ye o zo mono criminel zila mundu ki na sa opération na butu voir 2h du matin tipo 2h du matin azo opérer ko te bananda ko na mundu ki a jouer j'espère au moins GPN yango o sala opération 2h du matin wapi likolo awa pembeni ya collègue na ngai Piten azongoli mwasi zemi yebo mtataki camarade ya mwasi na ezemi azala mwasi na ndako atie camarade ya mwasi na ezemi akepa longola yango dossier mort d'homme yaboye tokosenga kaka na le général Sylvano Kasongo tala commandant makasi autre de professionnalisme yeyo luka o renforcer ye ba élément malonga pele ma matériel makasi poko to oyo en tout cas akomi comme ma kimia moko et surtout que quartier oyo ezalaka vraiment depuis ba criminel ndenge ya blague te mais depuis à cause de la société awa kimia ekomi kokota mais ba difficulté eza ya mingi état que professionnel ya musala la police luka o renforcer pour permettre que population félicite le mot ba pe la kimia biso magazine mona école to pesi kaka moka koswa la commandant Patrick Jipiarando peut te souhaiter boulot et que de kitoko kaka mikolo nyonso 100 jours ezali ya oui 1 jour ezali ya nzambe totikala toujours na commune ya Kinsensu boyeba que la police akangi bakulu na pe atambwisi bango pour que population emona bango ndenge tolobaka kaka mikolo nyonso 100 jours ezali ya oui 1 jour ezali ya nzambe mona Congo yebake misala ya mabe ata obesala kosala 99 jours ezali ayo mais journée moko eza ya nzambe tala population oyo za komona ndenge baza kotambola ebele boye tunanga toza wapi tozali awa na Kinsenso na Susiate Kuma oyo bakangaka ebele ya bakuluna pe esalike batambwisa bango Kinsenso bobimba po Kinsenso bayeba bango moto na moto oyo ayebike basali mabe aya kotika plainte na ye tala ndenge baza kotambwisa bango nyonso oyo eza kopesa soni komona bilenge mibali boye oyo esengeli bakoka kosala musala ya malonga to pe bayekola mete polobi bakoma utile ya la société me bango bapona misala ya machete koyiba kokata koboma kokotela pe koviole meme bamama to pe bandeko ya basi yango lelo leta asilisi bango mayele apesi bango soni ya kotambwisa bango boyoka ntango bamonaki kamera ya mbonda ekolo ndenge le komanda ye moko abetsaki mbonda bon na Kinsenso epeli moto opération apocalypse tokangi totambwisi yo Kinsenso mobimba
nanga moko mona talanga na toki na occupé cravate te veste te ngamo na terrain kolo mabili. Donc nazo sala l'opération tiba le 15 avril tout au plus le 30 avril la ligne na mettre fin na kulu na kisenso. Donc question kaka autorité va soutenir nga matériel nini en tout cas d'ici fin avril na aussi les opérations. Awa tokosenga kaka la jeunesse boyebake Congo ya lobi ezala maboko la biso esengeli toye kola ba métier pour article 15 ezala ngo ebele ya kosala ka misala mabebo ata satana kutu abaye bino et surtout babokilo ya bleta basomona boy Sonia bali akala mboka kiboyibyo biso bakazi monda ekolo to betika mbonda kaka mikolo nyonso 100 jours ezali ya oui 1 jour ezali ya nzambe tolanda rubrique na biso ya mokolo ya lelo pona nini boye avec Alain Dewa nazo yeba te bato nyonso toko voter bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe pona nini boye pona nini boye pona nini boye yango wana nde kitoko nini ba député ba yaka na bango ba 5000 francs ba loso na heure ya ba propagande et tout consort. Premièrement d'abord na bango ba député. Le problème en est que il y a une mauvaise foi. Ndé mama beza mingi. À se jouir na ba émolument na ye pendant 5 ans. Il y a mandat Joaki, tant à Monique et comme aussi là, à Monisco que si importance si on a bateau bah élurier, bateau bah pour qui est disons, et on a si gros bichot à petit peuple, donc c'est une mauvaise politique. Il va député va Kepi, Mbongo, réponse ezali au bango pour peuple pour la facilité ya kozwa sous ba voix pour sans élection sans peuple après c'est va voir moi comme député de sati et on a monique aya razonga toujours na za lokola les Congo les sola les Congo les renards donc raison quoi flatter peuple les repérer ka ba voix caricature ya mokolo ya lelo ko kontiritiri DSD mbabeteli biso lisolo nini Igrid Mateta betela biso lisolo ndeko Congo soki otamboli na ville province ya Kinshasa okomona makambu ekoma ko changer depuis tongo tunanga ezanini bana mibali mingi bakoma na bango ba PD pe basi mingi bakoma ba lesbienne likolo bake mibali bakoma kobala ka baninga na bango mibali pe basi kobala ka baninga na bango basi e koma ko sala pasi toyebite comportement autre koma ko copier ba occidentaux ne yango esala mabe mena mukwalelo oyo ebembe ekweyaki na quartier esika wapi ya Maria azalaka po ya Maria azalaka pede lelo ya Maria akufi epesi désordre makasi po bazoyeba te bakolakisa ye costume tope voile boyoka bino moko leli population eza koloba ya Maria akufi mobule koti na matanga affaire nini boye il faut changer la main logique et tout ça ma quoi voilà yangoyo akolaka c'est ça non ye azali mobali ala ta voile pona nini tala père kebe oyebite ke Maria zaki muninga na biso zaki pede epesi pasi komona ndenge bulu eke mbutu mobulu ekoti na kadre koluka elamba nini bakolakisa ya Maria suka ya Maria ye wana na cercueil wo tellement sukume bapede lekaki ya trop tala ya Maria suka na voile na kati ya cercueil esali somo balakisi mwana mobali voile ponini na bomoi na ye azalaki pede yango le petit mikendo mokonzi ya masolo depa epai ya le grand maître yokandela nini ayebisi le grand koko ve donc lokola azalaki pede veut dire akomi nzele le banano ve te petit ye abotamaki mobali donc akokufa kaka mobali na miso ya Nzambe batika biloko wana bazali kosala
Ya boye esali pasi yango les grands maîtres les vieilles mokalobi ya Maria malgré azaki pede mais abotamaki mobali ako ufaka mobali po makambo obala te bavona miso nzambe esali kitoko te po babimiseka mwasi yango toyeba kakotambwisa bana mokili soko botala mobali zala mobali kobi kopesa kipede bwe esala kitoko te biso magazine mona ekolo tobetika mbunda. Tala ndenge tokomi na suka ya magazine na biso ya mokolo ya lelo. Merci na bino nyonso parce que bozalaki ebele pona kolanda biso. Bon continuer na ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso Mbonda Ekolo officiel. Yango ezali seul moyen o bokoki ko soutenir biso. To fongoli ba porte pona bino nyonso oza na page rose, page publicitaire na yo, mariage na yo, benga biso na numéro o eza affiché liboso ya poste téléviseur na yo, toko yamba yo na esengo. Na sima ya kamera ezalaki Ingrid Mateta, Alain de Wape, Pierrette Mbombo oyo asimbaki édition ya mokolo ya lelo. Ngana bino tokuta na mbala ya sima soki Yesu akozonga te. Merci.